congodialogue.com. congodialogue.com. Merci à tous Nabandeko Bazouta la biso vraiment na www.congodialogue.com. Na 4 émissions na bino dossier grave tozaka na kati ya investigation toujours retrouvé. Boyebi tangu la sœur Marie Misamu akufi batu ya monde entier bakotizaki bambongo pona kotonga oyo babengi lokola tombe ya la sœur Marie Misamu oyo tokobenga la diva du gospel. Mais bino moko bozomona bino moko image est-ce que na mbongo oyo etindama tombe yango bakotonga pena bandeko bozota biso à travers le monde entier. Je crois que grâce à Madame Francine Ngembe beaucoup en a facilité à koyeba vérité nyonso tout toyebi président ya AMCC c'est le frère Patrice Ngoyi Musoko oyo bambongo tout bakotizaka pe bapesa ye et à son tour le frère va dire que asalaka ngote asangisaka bambongo wana azongiselaka mutu na mutu bambongo na ye tokoluka frère Patrice Ngoyi Musoko parce que lelo soto yiko sa investigation boye eza poto ye ba réalité est-ce que mbongo oyo batutu bakotiza partout dans le monde entier za po batonga donc eloko ya boye en tout cas toyebi na biso te toyebi te na ba parole ya frère Ngoyi Musoko alobi ki azongisela batutu bambongo mais ngasi kona kolinga na ye bambongo ibando ya na ba code o mutu atindi mbongo na Maroc o mutu atindi mbongo boye est-ce que frère Patrice azwaki temps kozongisa bambongo wana vous allez suivre toujours na www.congodialogue.com. Merci à Madame Francine Ngembe et merci na bandeko tout balingaka émission na bino dossier grave surtout toujours à la tombe oyo très très bien merci beaucoup à Christian Chubango on est ensemble à ta famille à Pessanté à ta famille à Pessanté congodialogue.com. merci kaka ndenge na lobaki koye lelo na nécropole mpona kovisite ba grand homme na biso to ba grand artiste ya mboka na biso par là tozomona tout ba marquer histoire ya musique congolaise lelo na comme surtout l'émission na bino bolinga dossier grave ngai naza kaka opesa merci à trop na bandeko tout ba soutenir biso en dehors de ce pays là je vois Chico Deolo autant 3 personnes merci à l'union sur la bonne biso et pourquoi pas bandeko tout bazali surtout ya Congo Dialogue bato bazosala po makambo nyonso etelema ezalazala na omona toujours ye moko ma patronne elle s'appelle bien Francine Ngembe grâce na ye nde ozomona toyei kosala bamakambo donc ezali donc ya Seigneur Ley Oshiro Tabulei un grand de la musique wana mpe komona ezali donc ya la sœur Marie Misamu po ezali donc na ye en face juste en face de lui il y a aussi Béné à Kessler mais nga sikoyo nayebi ke toko interpele kaka baministre ata soki nano komi ministre peut-être ya art il va déjà sortir anniversaire na ye pour le pays est-ce que organisation esalemi parce que ntango bango bakufa namonaka na baministre na badepute bakoti na comité d'organisation awa sikoyo olobela te mbongo eza te congodialogue.com. kaka ndenge nalobaki na bandeko batala biso nayebi ke Adios Boulantulu acontredire nga te parce que totamboli le boulevard de Madrid totamboli kaka toyesala mosala oyo po ke no bosepela po ke makambo tu ezala bien oyo ezali tombe ya Kwangolo Nzoto oyo tozobenga kwa mambo Fumumpa le grand prêtre parce que azalaki ka grand prêtre na maloba te na biema na ye na takshan na ye il a prouvé de quoi il est capable et le Congo ne cesserait jamais d'être reconnaissant surtout na bana na bango. Quand je parle de bana na bango, c'est-à-dire des hommes qui ont fait quelque chose de bon pour ce pays, qui ont contribué c'est plus ça na bandenge tout et les lots maintenant tozaki ka tant que non na revisiter ka batombe na bango ce n'est pas encore fini donc to tambola na batombe na batutu mais les lots quand même on a eu le temps ya ko visiter bon moni kuna na uti pa ya sœur Marie Misamu na ye pa ya Seigneur Ley Oshiro et puis awasiko nazali et pas Congo Lonzoso na yeka pona tala bomona bino moko tomba ndenge salemi vraiment ezopesa na elengi na buko tala honneur ya boyesemien pour ils à la peine artiste mususu et je interpelle l'artiste oyo bazali en vie si vous êtes appelé artiste sala musala na yo parce que on ne sait jamais
ekosala pena bien. Merci beaucoup na Kivuvu Matadi bazo assiste biso master na biso mosusu pe azali zali awa donc ezosala pena biso bien toyawa toye kofinga moto te me toyekaka nde kosala mosala oyo ezosenga pena tosala yango. Merci aussi au groupe Congo Dialogue de m'avoir assisté. Wana namoni président Héritier, namoni président Darley, namoni pe lisusu Christian Chibango. Yende Christian Chibango mikolo akomi na kisi po ata soki atelemba mona te acomprendre soki congodialogue.com. toujours na kati ya visite awa na nécropole nalobaki tokokanga monoko te parce que mosala na biso eza komona mpe koloba ya barimere te me makambo toujours maîtrise bien c'est-à-dire visite na biso lelo na nécropole toyaki pamba te toyaki kaka nde kotala mosala yango ndenge ezoleka na bokasi ya madame Francine Gembe, première dame la phrase correcte yende moto apermettre biso kokeno toya awa na nécropole toya totala awa eza na tombe ya frère Alain Moloto ozomona frère Alain Moloto Kosi, donc né le 27 juillet 1961 décédé le 2 août 2013. Frère Nabiso amema biso na badimension et lelo moi je l'ai toujours dit na ndenge adoration sans contrepartie. Personne n'a pas encore eu ce temps-là parce que le frère nous amenait vraiment dans la présence de Dieu. Donc tout à l'heure pour se retrouver dans Nenga Doyemba. Et maintenant, tout le monde a la façon et c'est les mibouilles. Une question que je pose, la vidéo, vous voyez, c'est la différence parce que vous êtes en train de regarder. Vous allez pas parmi de gens qui soutiennent, des gens qui font peut-être qui financent des fois ceux qui artistes na biso ba kufi bo financer botindi ba ko bambongo na ye. Est-ce que mbongo bino botindaka? Il y a on des bongisi tout, il y a quelqu'un de bonne volonté peut-être qui a su le faire. Selon nos informations, producteur na ine muto sala ya. Est-ce que groupe Gaël bazaki a mesure te ko sala ya dès son vivant? Est-ce qu'il attend moi quelque chose pour que ko sala pour na lelo tombe na ye ezala boye tout koleka boye ezala quitté? C'est juste une question que je posais. Je n'accuse personne. Je pèse bien mes mots. Et grand merci à Bandeko Nyonso oyo bazota la biso à travers le monde entier. Vous allez toujours scotcher na dossier grave parce que ezali au magazine na bino oyo ezo même na bino ba information à la source. Merci beaucoup à toi Matadi de nous avoir assisté. Merci également à Bandeko bazota la biso à travers le monde entier. On appelle la dame Koto ça fait musala na merci à trop. La ndenge zo filmer biso. Vous allez toujours ba fidèle il y a www.congodialogue.com parce que toko ça la bino musala moko kitoko. Hein? Oyo bino moko bozo senga. Wana na pesi bango ta trop na El Picasso na bosanité ndeko na biso Weblo Mikiliste et sans oublier Chico de Olo kota 3 personnes koloto. Donc lokuta yaka na mbangu mais vérité yaka malembe mais komaka na yembi kolutu kitisa motema baoloba trop basala pe bien te donc biso tokoloba na biso te mosala na biso ezalaka tosala mosala parce que eloko ekotela moto koleka mosala eza te. Donc merci à toute la grande équipe ya www.congodialogue.com. Moi je vous dis au revoir, restez toujours fidèles au programme des www.congodialogue.com. Mais retenez une chose, je l'avais dit tant que la tombe il y a la sœur Marie Missamba par rapport à Makambo Zoleka. Donc toujours le frère Patrice Ngoy Mosoko oyo ekosenga a expliquer biso où est passé mbongo batindela ka ifo atonga tombe il y a la sœur Marie Missamba. Tala bino moko position tombe ezali. Tala position ba tombe to ezali. On a loin. Bon mususu ba bengi pona opesa ba code mususu pe boya. Ba numéro na biso ezali affiché ou benga biso. Boloba oyo. Patela sina musique. Wa Lumumba. Laura Blanc. Laura Blanc zali. congodialogue.com. congodialogue.com.